Qui ça Nabiso Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Qui ça et l'équipe partout. Mais comment les abîmes pardon. Jima c'est le raté. Et on a bien yo. Ah Jima Mukende. Où est là? Bana Kin. Qu'est-ce que vous zappé ce putain de KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB que zappé ce putain de check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote, fidèles téléspectateurs, il y a magazine KNB Kinshasa na biso. Bienvenue dans le magazine Lobela Rabino ba réalité à Kinshasa. Chef de l'État Joseph Kabila accueilli na siège des Nations Unies yango bakinoa balobi bazozela nini na discours oye ya kosala kuna. Kinshasa et l'équipe partout suite il y a situation politique au RDC ezako traversé tolinga kitoye baba attente ya population sur nature ya discours ya chef de l'État na tribune ya Nations Unies. Bon, comme routine ndenge zalaka toujours na tribune ya Nations Unies, ba chef d'État et de gouvernement ba kendaka ko présenter état ya nation. Ce qui ezali que nation na yeza na posa ya aide par rapport à situation moko ya zanango. A PCP doléance wana ce qui nation na yezo fonctionner bien, économie eza bien. A lobby pe ce qui eza bien té, a lobby de quoi il s'agit pour ba aider. Au discours en politique a kendeka ka boye pamba té ce qui a préparé compte tenu de la situation du moment, évolution de la situation, nous avons contesté dialogue, on ne connaît pas les contenus, mais ce qu'on peut espérer, dans le discours, c'est qu'il insiste sur le principe des Nations Unies, parmi lesquels, le principe, il n'y a que les principes démocratiques. Kozela bon, kozela explication. Faut s'expliquer. T'es né mkonzambokat. Bah si ça n'a pas beaucoup naï. Par rapport à mambo kendeli, il faut appeler sa réponse aux populations. Tozela réponse en ça la favorable pour nabiso. Kuna la bengi si bango mama dialogue te zama ramboue la beaucoup plus na est. Bengi si bango, bengi si disons aya ko s'expliquer. Bolandi on a ndenge ba kino ba pesi ba point de vue na bango vraiment souhait na bango ko zala que nyonso mo konzamboka ko sala izala toujours na intérêt ya ba kino pesa na toujours ya population ya RDC mobimba. Pe kimia izala na mboka po makambo nyonso etambola malamu Kinshasa et l'équipe partout. Magazine abino sololina ba kino ba ebisa biso ko bimala bala. Est-ce que c'est la seule manière de se faire entendre par Bakondi en cas il y a besoin? Kinshasa et l'équipe partout au début que la marche pacifique est parmi les moyens de revendication il y a population dans une démocratie. Mais de fois ba dérapage paix ça la manque pendant la marche wana il y a l'autre nana nous bakino ba ebisa biso est-ce que marche neza le seul moyen ya ça la pression dans ba autorité pour obtenir quelque chose. Bo kanenge bakino ba koloba la micro ya KNB. Enfin, eza condition na mboka ndele bibongo pe président droit ko mananzela pour surtout marcher té. Amonga to vandi kimia c'est que se pelika ka Mama commercier yana ngona tina te. Il faut s'attendre bayokana les deux cas. Quand opposition a pouvoir, il faut boyokana ya la pobiso mbokebe bate pona bango. Il faut ba ya la bomoko. Ba ya la bomoko mboka na biso ya la malamu. To sala la girankinete. To sa girankinete oso oya kotiboy, oso oya kotiboy ya gitokote. Il faut boyokani kaka eyal. Bango nyonso les deux côtés. Ba sangana ba kitsamitema mboka na biso ba pesa ba résultat monga malamu. Mais une marche pacifique pour moto mon que c'est vrai bateau bazo ko revendre droit moko. Comme ça ils seront intéressés. Bango bazana ba bureau soko bo bimite ba ko mona ndeni ke bato bazo ko revendre loko. On peut écrire les ressources to commis to tindi bango
va saboter na bango parce qu'ils sont dans des bureaux bien climatisés. Moi, mon avis, c'est mieux, il y a dans la rue, calmement, ils ont les vendre. Ah, ma commune les a qu'on a barokita na bureau na bango bamoni bateau, ils ont les vendre. Ça, c'est une bonne manière. Bolandi on a n'engé ba kino ba pesi ba point de vue na bango ba lobby vraiment pour na bango ils ont le seul moyen parce que ceux qui ba lobby na munoko et que ça la maté yango il faut ba marcher mais ya malamu ko zala que tant bozo marcher ka bon bosa la ka bon pour za na intérêt ya mboka et non bosa la ka bon pour bosa la ba tapage pour ma be yango ezonge la suka ka biso moko. On réussit mieux en politique quand on en manque de père ou qu'un père vous a manqué. Zabiso Tende Tolobi yango Émilie Lanez journaliste dans le point où il y a sali enquête na vie pe enfant c'est ba politicien où ba réussira. Na ouvreuse naïe, même les politiques ont un père et si leur enfant expliquait tout. Émilie Lanez, journaliste na point, a démontré après l'enquête que les politiciens nyonso ya makasi, soit ayebi tata naïe, soit tata naïe a nyokolaye, soit tata naïe na maman naïe bakabwana. Na livre wana a lobby clairement qu'on réussit mieux en politique quand on a manqué de père ou qu'un père vous a manqué. Ronald Reagan a 11 ans, tant à découvrir papa naïe Jack, Kwitin ya libela, moi na bandaki kolokota tata naïe na ba kwiti depuis wana a comprenant que akoki ko konte naïe te, asala nzela naïe. Gerard Ford, moi na ya Leslie Lynch King, a bandaka ko coopérer bilamba. Na 16 jours amenasa koboma mama naye na mbeli mama naye abali peintre moko boyende a Bokola Ford futur président ya États-Unis akoli en ignorant existence ya père biologique naye pe secret wana ba révéla ki ye yango na âge ya 17 ans alongola kombo ya tata naye pe Gerard Ford kombo ya tata moboko linde a dirigeant nango États-Unis. Bill Clinton, 42e président des États-Unis, a yebi tata na yete. Voyageur e-commerce William Jefferson Blight a mis boma na mutuka 3 mois avant naissance na ye. Plus tard, maman na ye a bali Roger Clinton, un alcoolique balobi que le jeune Bill a bandaki ko bundana tata Roger. Na âge de 15 ans a commis William Clinton pe Bill wana ezalaki surnom. Donc Bill Clinton aza mwana ya moto akufa pe tata moboko linaye kwiti na kwiti. Jacques Chirac, fils unique, a témoigné yemoko que maman na ye abandaki ko kipe ba bêtise na yete. John Kennedy a yebaki ko tanga te kasi maman na ye Rose Kennedy abandaki ko mona ye déjà na ba allure ya bakonzi. Ce qui amène Émilie Lanez ya ko confirmer que ba politique bazalaka pour la plupart bana plus ya ba mama na bango oyo ba bondelaka bango. Raymond Barre na 4 ans ya pamba amona ndenge bakanga tata na ye po ba soupçonnaki ye d'escroquerie. Mwana na ye a supporta ndenge bakanga tata na ye te kasi a adoptaki combat politique na ye na probité morale. Par contre, Michel Ronsard ye papa na ye physicien aboyaki mwana asala politique tango akei komi kotisa na science politique basala 10 ans sans kosolola. Papa na ye alobi que politique ake koyekola, kokosa, koboma na kopekisa batu basala mosala. Plus tard, tango akomi premier ministre, tata na ye alobi que mwana asali moins de bêtises que je m'imaginais. Jean-Luc Mélenchon, na 9 ans déjà, ba parents na ye ba divorcé. Na 11 ans, maman na ye a memi ye na mboka mususu. Tata na ye a initié ye na franc-maçon sima abimi amoni yango buzoba. Abengi yango affairisme bourgeois. Ténor ya front gauche nommé ministre na 48 ans. Abengi tata moboko linaye aya kotala biro na ye kasi tata ami kufeli. Henri Guénaud, conseiller ya Nicolas Sarkozy a yebi tata na yeti. Abokwama na mama na ye pe koko na ye ya mwasi. Député IMP a confirmé que bana oyo bayeba batata na bango baza na ba blessure secret. Laurent Rosquier na 1 an tata na ye akimi ndako. Député IMP abokwami na mama na ye pe ba débat sur homosexualité na parlement batu basantaka en na batata. Tosuki sana Nicolas Sarkozy mwana ya Paul Sarkozy oyo abandaki kolinga te. Tangu batunaki tata na Sarkozy nini ayoka na naissance ya Nicolas
a répondant à Zali, conclusion logique, il y a une bonne nuit passée avec ma femme. Tango Batuni, Yemoko Nicolas a lobby, à part d'un père, je n'ai manqué de rien. Pour un journaliste, Oyo a sali ba recherche sur ba vie à ba politicien, Eza très intelligent, exceptionnellement mingi. Oyo ba réussi on a ba carrière politique. Eza batu oyo ba souffra makasi pe bazali na carence affective. Bana oyo batata bazala te ezali tango ba mingi bazo sakana na jardin bango bazo jouer déjà rôle ya ba chef de famille pona batata na bango bazala toujours absent. Babanda ki déjà koyekola ko diriger na bomwana. Affirmer lisusu ke bana wana ba réussissaka na politique parce que ba développaka ingratitude makasi ba kontaka kaka sur bango moko. Bazalaka kaka na ba ambition personnelle. Bazalaka convaincu ya kozala na nyonso ya mutute. Bayenga, bayebi ko trahir, ko écarter, pe babosana ata osalisiye. Donc, facilement, ceux qui olingi au comprendre politicien, luka oyeba histoire familiale na ye. Kinshasa, eleki partout. Monsieur Jean-Pierre Kokolo Kabangu, cadre na OCC, famille Kokolo, famille Rutakaza, mutuelle yaba ancienne ya ISP Gombe, lycée Bosangani, Tobongisana, Notre-Dame de Providence, Institut Kimvula ya Kitambo, bazali na mawa ya koyebisa baninga pe bayebani na bango, liwa ya mwasi, semeki mwana, pe collègue na bango na kombo ya Juliette Rutakaza, Kokolo mama oyo akufaki depuis mokolo ya lundi 5 septembre na centre hospitalier mokole ya Mongafula. Programme ya matanga epesami boye. Samedi 17 septembre na 9h, levée du corps na morgue ya Mokole, 10h, exposition ya nzoto ya Mowe na kati ya lycée Tobongisa na commune ya Ngalema. 10h30, début ya matanga, p 19h30, messe d'action de grâce. Dimanche 18 septembre, 9h, recueillement, témoignage, dépôt ya germe de fleurs, oraison funèbre à 12h. 13h, enterrement na cimetière ya Mbete que nouvelle cité. Dans l'entretemps, matanga ezwami bongo na avenue de la Paix 2, numéro 27, cité Mama Mobutu, référence 10 Villa, route Banza. Bisoka Nbeto présenté ba condoléances na famille ya Mowe. Rédaction ya KNB solo lina bakinoa ba biso sur base ya critères nini baponaka nzonzi. Magazine KNB to ekosola na ba papa na ba maman ya ba tribu différents ba ebisa biso soki balingi babalisa mwana to problème moko eza na famille esengi ki nzonzi oyo bango baponaka e critère na ye ifo ezala ndenge nini to nzonzi wana ifo ezala kaka papa mokolo to pe ya jeune akoki kosala na ye nzonzi yango toyoka ba réponse na bango bolana. Pour être kinzonzi, donc le sage, ça dépend. Puisque tu peux être jeune et tu es sage. On peut te déléguer. Tu vois, ce n'est pas seulement à cause d'âge que tu dois être kinzo. Tu vas prendre la tête d'un conseil, non. Nzonzi eza mutu oyo bokopona na famille, mutu ya bwanya, mutu ya mayele, mutu ya bongi, oyo akoti kozala na complexe te, pe oyo ayebi makambo ebele ya ekolo wana. Pona biso bakatange bapona mutu aza na qualité quoi. Pe mutu oyo aza vraiment dynamique. Par exemple, il faut ayeba masese. Tout d'abord masese. Akoloba en parabole à tout moment. Parce que baya ezaka lokwa ma concurrence hein. Bango pe bako memela bino mutu eleki oyo abino na force. Siko il faut ya bino wana a gagner ye. Wana nde vraiment mutu abongi kozala donc nzonzi na coutume soit na famille. Bon, kinzonzi faut zala na mutu moko oyo aza déjà mukolo. Oyo aloba kitoko oyo kakoloba na likambo na miso bato basepeli nango pe il faut azala cool po kinzonzi wana po mutu aloba ngo ce n'est pas n'importe qui akoki kovanda place batebele bazali po aloba likambo alors faut azala mutu moko aza mokolo participer pe déjà na ba makambo wana so nzonzi aza makasi en tout cas moyen ba discuter ngo ezate peut-être côté wana o bango baye ko balela ou bien na ba matanga soki bango bazana bango oyo ke aza vraiment que
na bamakambo wana alobaka akoeshue se bino soki bino bokwei en tout cas bozasu na moment te ke boloba liboso na ye bokokazu te nzonzi fo azala moto oyo aza nzunzu en plus clair en plus alobaka ebele po bakestion banopose ye so ayebi yango te okoka yango te epuis kodiscute na bango soki oyebi te babuki yo mpe kozwa eloko te de fo ezala moto oyo ayebi deja mosala yaki nzonzi alobaka mingi aza clair mpe nzunzu bapapa na bamama ya batribu différent bapesi critère nini oyo baponelaka nzonzi donc nzonzi partout na batribu nyonso bazwaka kaka motu ya critère moko c'est-à-dire motu wana ifo azala na maloba moko ya makasi et puis azala sage nzonzi mpe ezosenga nango kaka motu azala mpaka te ata motu soki aza na ye jeune mais soki aza na maloba oyo akoki koconvaincre famille mosusu wana mpe akweyisi bango donc ye wana nde akoki kosalaki nzonzi na libala to na makambo oyo ya famille esengaka les deux familles bavanda epo ayeba makambo ya malamu nde wana asengeli kozala nzonzi Kinshasa et l'équipe partout. Réaction na yo mwasi ekozala nini soki mobali ya enceinte o pe akimi na ye. moko ya batelespectatrice ya KNB asengaki lisungi mpona kotuna bakino bayebisa ye afandaka na mobali malamu mpe depuis akoma na zemi mobali ameka kosundola ye kutu banda abota mobali atikala ata kobenga ye te asubokolaka mwana na ye moko yango atuni asala nini boyoka bakino ndenge bakopesa ye yami na kobokola zemi mais so namoni naza possibilité te soki nayebi famille ba mobali nakei kuna soki mpe baboyi ngai nazongi na ngai na famille na ngai so naza possibilité abani kosa ata mumbongo na nga malembe pona boko namoni motema esuki yango mona kaba mususu ake na kokende wapi aba boyinga ake kolongola zemi soka balaki ye tokene no pa ba tokene pa mobali soka alobiki alingi mwasi te na mwana te bobiso tokotika mwana biso bote tokosunga ye parce que soki yo osangana kina mwasi na te mwasi na ko bota mwana te metango aboti mwana eza fruit ya bolingo na bino reconnaître mwana na obokola mwana na nini nakobanda kolela butu pe moi pona ye nakolela nzambo kaka o asalinga na ye ndako spesa ba parce que nzamba lobi yende epa na yende vengeance nakokota na nge pa banganga te mais nakobondela kaka nzambo akela biso mibale yende akota likambo anga na ye kangaka mutema plus mingi na ba prière nzamba osunga kaka bali o basundola basi bana aye baye baka nde bakendaka wana mwasi tanga tika na simatikali kolela pasi mingi na mutema ye penda ke liboso wana otikala ko avancer te boyoki wana ndenge bakino bapesi ba point de vue na bango vraiment na ndeko mwasi oyo mobala tikali kosundolela o charge obokola mwana na oyo moko mipesa na nzambe pe bondelaka kaka nzamba kosunga ata kala makila na ye koganga pa koya koluka kaka mwana na ye pe ya kosunga yo Kinshasa et l'équipe partout. Na bandako mingi na Kinshasa bazaka na mauvaise habitude soki bayami visiteur moko okomona bana basi ya ndako wana bakosala susu musala moko te bakotikala nyonso epai ya visiteur wana. En tant que père de la famille soki na yambi neti mwana ya ndeko na ngai ya mwasi aye na ndako epala ngai jamais na kokomisa ye lokola moi bonne moko boye donc misala nyonso ekomaka ya ye non ngai personnellement na kolinga yango te oui et puis soki bapesi nga ndeti rapport ndeti na minute oyo boye na nga côté ya cop na osala boulot eke nazongi ndako bapesi nga rapport wana carrément en tant que chef père de la famille chef wa famille enfandisa bango na hotel ya bango nga mpona nga fe eza bongo batike ya mabe mpo moto anapedaka moto kwa bango api na mani makilo kwa bango so ebongo batike ya mabe po te basabo yango babebisa te me babongisa eboni bazobeba ana uti mboka azovanda yame visiter uti mboka intérêt tout ça bosangani na ye na bana ya mususu wana ke oya bazalaka wana asa musala mingi bon pour nga parent vraiment na moni ezaka penda ils dépendre na ba parent na place mwana en tout cas yeli mais normalement tout ça malamu penda te faut bon tout bazala uniforme donc cela veut dire ba oyo ba ko répartir bango ba misala hein donc na oya ye
beaucoup de baninga bon se ba sangana ba ba ndenge ba sa répartition ba attribution na bango ya misala ça bien té pour moi na yé atolo kwa muninga na bino jamais beaucoup moni le quoi moi na musala le quoi bonne moko boye le quoi mutu mo boye oyo aza étranger na kati sa famille na bino tandis que ça membre ya famille na bino bon pour nga pa na mona ngo mabete aso ba pesa mutu musala makasi pour na ebike so ki mutu osa musala makasi en tant que jeune fille eza pour na former pour na lobby na ye mais oyo bo moni le quoi bonne lobby ye wana ndi mutu ozala mutu munene peut-être tant que libana ndaku na ye aozangelo mo ozanga osala te ayebike na yebi musala donc eza musala oyo ko lekela ete ekoyelembela ete ayebike aosala ngo po abandaki kosala mais oyo ozobomba ozobatela ezala pasi. Artiste, comédien, Orlingo Mao ezalaki deuxième personnalité na groupe Sai Sai. Alobi ndenge ba bengani na groupe na micro ya KNB. Pour le groupe a bengani Orlingo Ma pour Orlingo Ma aye a solana pour groupe Sai Sai sali 5 ans et la sur la TVT cop et comme trop publicité. Parce que publicité ndenge zawana les groupe nyo sauté. Publicité za mo batu ndam parce que na monde aller la publicité bateau jouer ba figurant ba vivre ndenge moko te na bateau ba jouer na rôle principal en état groupe c'est ça na bateau ebelé na kati siko bana mai bazaki belé ba komi ko déclarer que chef parce que na groupe na zana nga za lokola mama parce que ngani na mana gérer bango bazana makamso pete ba koyo loba pa na yo te ba lobi pa na nga na komisi maloba nga na komisi nde elukela nga problème que président ndenge ni mais faut ozongsa biso lukela so ta chaîne moko to bandoleka to zonga na visibilité on nga lancer na mamba peut-être leloté mais sikoto yo ça leloté vie ya batu nyonso neza nini bon ça va lundi so to yeto ça la répétition te so comme ça président so to binge to ça répétition te pour ton a besoin to solo OK lundi ye to répéter tenga la kipana na kuta jino la wana na masala nga be quand to ça la pas V12 to kuti bo prise awa bana ma eza boye talaka makamba lobi boye il faut to songa la mamba nini lukela so te espace moko tout le monde même pas sponsor ba sponsoriser ba publicité ba ko sponsoriser pe groupe les gravité biso do les gars yo do ça na nous maintenant il y a publicité parce que la publicité biso do jouer droit ba figurant comprendre dans le bon ça va to kende réunion to comme na réunion o yo o lobate il est président ay na réunion na groupe abandi ko loba o ba chef boza ben capable bon ba lobi makambo tout ya ko loba on ils ont engagé na 5 paroles ba bo parole assistant le comité mobile. OK, toujours après 2 semaines, bah nous sommes comité bazongi. On a bazongi singate. Na bengi na téléphone. Oh, na dans tournage mon a rappelé. Na bengi. Oh na zabe. Non mon a comment na mo benga, muta mo ki mayo na bapel. Boya place mo au PC mbote. On demande ba doute mo bo. Mais so ya za place mo bo vendre le ka parce que besoin so ba na kitambo. So la place mo do le ka monu a PC mbote. Et comme mais makambo de OK na mo juste wa parce qu'on a ça les examens de code comprendre à te mutu so les mine jam mutu ako ma peut-être koluka atini maloba soki akozonga na groupe azonga acteur simple ozonga za deuxième personne un groupe acteur simple na problème nini a changer mon combo et na ça un coup d'état est-ce que lelo Orlingo Ma ko ça là ça coup d'état on a ça là et puis coup d'état ba ça là on a groupe tant mon ngi loko mo mbongo mo ça on a tout makambo ça na groupe ça il y a 5 ans et les gars de publicité ça m'a ramené moko ce que bon ça la coup d'état na premier ministre ça ka mutu
alembi na ye mutu azotalaka ke mutu abundi trop mutu asali trop nazomona nga ndenge nako récompense ete yango wana ase créé na ye bamambutu yango na ye biso sikoyo makambo ya tindika chakal ntango bapesa orlingo mamutuka nasili mokili mombe yebi bato nyonso bayebi ke garçon wana bapesaka ye mutuka me mokolo barécupére yango babenga mutuka te babenga mpe na bamutuka babenga mpe média te babenga mokili te arécupéra tant yo récompense mutu ekomi yanga ti alors natamboli na mutuka nanga namoni ke ne aza boye nabeti yango boye loko eza car nameka deja loko natamboli na boye nakopéra yango boye nazwa laro nabakisa oyo nasomba rave 4 nde ide na ngai alaki bateki voiture nanga nazala na bapapier badécharge nango nazwi mbongo na nga nazokende nasala affaire nanga mpo nasomba rave 4 parce que mutu fo oyo evoliaka bapiaki oyo lelo lobi tokutani na coin ya lusambo parce que toba na kitambo tokutani na coin ya lusambo na lusambo na Dubai na entraîner ngam na bengi na car presse afrini na BMW masala nga partie décor aza anda okumba ye neni bien uta habité noto sa cop moko boye noto couper voiture aboteki ngo abia osali bien la réserve habité la na ngo mais na ngana abi ngana ke payer BMW oyo ya Abubakar Liondo aoteki la ngango mais na partie moko boye fana zo lar moko na otanga ba produit ba tout fana zo mbongo moko na masolo moko boye mais yo le rosa la wana pesa ngango na ko baxela mbongo mo likolo comme ça au pays car a bien même directeur na so déclare Lubaba allo directeur moi na fin du mois zo mbongo kuna benga olingoma nga kutute pesa ngamba mon chef ngoma asala masolo na zumbongo na masa na te de ma trésor ndoba na zumbongo na compter ba billet ma akoti na kata ka ba démarrer ba ke ya pepe BMW to na zongi ba ma imso to ya ka rétablir na teki on na sali affaire mon après là moko et ma fin de mois na peka fallait pas est-ce qu'il t'a payé car on a sur pièce on d'habiter à ça les gens on monter malamu ngai pe na sali yango na mutema malamu par rapport yebe a récupérer pour l'X ça la mouvement maman na ngana bani ko senga mbongo wana na bani ko senga mbongo wana une année 2 ans 3 ans patron hein na bani ko senga mbongo na bani ko senga mbongo na bani ko senga mbongo et comme jour musu to vana na ngwa suma ngai jino la soso pembe trésor kunyeki ndoba na Abubakar Liondo na ina tunie to vandi na prise mais là ngo petit siko vous m'appelez attends oh yo senga na mbongo na ndenge ni yo na sengo na ndenge ni mais là eza nga pa pesa nga pona sama o ne va ko senga nga su mbongo te kala ngam na peyango. Sur Facebook, Bokolanda, P, Bobandi déjà Kolanda, Bozwa. L'actualité, aux allez dominer na Facebook. Actu Facebook ya lelo tozo banda yango na retour ya opposition pe Vital Kamerhe na kati ya dialogue. Après l'isolo ya Edem Kojo na groupe de soutien pe ba déclaration ndenge ya Senko pe ya société civile résolution ezwami entre facilitateur Edem Kojo na le deux co-modérateur Vital Kamerhe na Tambwe Mwamba. Oyo bakutanaki na Fleuve Congo Hotel donc c'est connu toko bana na présidentielle, législative na provinciale. Et ko sala nyonso mukolo moko. Donc, décision ya dialogue oyo et correspondre à enquête oyo actualité.cd et sali en ligne. Selon vous, on devra débuter le cycle électoral par les locales ou par le présidentiel. Local 5%, présidentiel 95%. Décision ya désignation ya ba membre ya bureau politique ya palu et sali pagay na Facebook. Nakati wana vice-premier ministre Willy Makiash Azati, Batuni, Moutou vraiment aza en fonction ba longolié. Et lingi koloba donc déjà na prochain remaniement to bosanae. Ba photo ya ba fulu na Kinshasa et zongi lisusu ba dépotoir oyo Union européenne et tcha na projet PUC depuis ici la ville ya Kinshasa surtout ba commune ezokoka ko gérer ba déchets population mawa. Vi eza bunda kaka un jour ekosimba. Botala eto auti na ba veste ya pas téléphone na blazer ya baka munu mesure. Lelo yo akomi pe kolata rayon na ba mbati ya slim. Didier Drogba alati chuna baby na sandal mais lelo tala ndenga koma. Rachid Adati ministre français
tala esika auta. Barack Obama abandaki kosalisa koko na ye, tala awa alati pantalon ya kaki, mais lelo yo l'homme plus puissant du monde. Donc vi koseka mutu te po lobi na yo oyebite. Tosukisa actu Facebook na mode oyo évoluer chaque jour oyo toyebaki kala luka la folie ekomi mikolo yo kata fumbwa. Tala na 2010. Na 2016 makolo ezo monana. Tito koma 2020 côté ya se nyonso ekosila pe ekotika la kaka boy. Actualité Facebook oyo encore et toujours ezo bimisa bango kala, mais kala makasi bokolanda Kinshasa et l'équipe partout. Merci Bozalaki Ebele pour Nakolanda. Magazine ya mokolo lelo komi na suka. Botika toujours connecté, branché, scotché. Na magazine na bino bokuta na lobina Sari Bimamba toujours na ma chaîne partenaire na biso Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.